ti bozali komona ye na eloko wana ezipi elongi ezali foulard te mais ezali band o bakangi ye na elongi parce que elongi boye nyonso ezali ya kopola elongi parti o nyonso ezali ya kopola bandeko na ngai to telema to soutenir ndeko oyoyo to tika ete ya kufa parce que situation na ndenge bozali komona ye wana azali kolia te azomela te abetaka des fois ba 4-5 jours eli koloba te ke biloko kolia ezangi mais biloko kolia ezali mais traitement pansement na ye pona kosala ngwe kutaka grave bandeko ya mitema malamu to telema to sunga ndeko na biso mobali s'il s'agit même que azwa billet ya avion nzamba yebi ndenge nini na kopambola. Et puis eza na pamba te pourquoi nzamba teta monsieur pota la vidéo oyo solution peut-être là ole bozwa ebo ramener na hôpital to luka ba moyeni to koko sala mais nazoka mwa batu bazoyela e biloko kolia ekoleka ndenge nini zolo ezobimisa mupepete ndeko azope mabiana respiration ya bien te botala ka bino mono na ba image botala ndenge mutu adimine association des albinos ya Mons association des albinos ya Mons botala kaya ndeko na biso ya mobali association des albinos congolais association des albinos botelema nebi ke balbinos pe bele pe bazali bozala na amour ya ndeko na bino. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci bien très chers amis fidèles internautes et vous nous suivez partout en ce net moment sur www.trace RDC News. Si vous allez komona ye na eloko wana ezipi elongi ezali foulard te mais ezali band o bakangi ye na elongi parce que elongi boye nyonso ezali ya kopola elongi parti o nyonso ezali ya kopola. Et alors nakosenga na bandeko nyonso to bazali kolanda o pe basimbami na mitema malamu o bozalaka na yango pona kosunga. Je pense que ndeko na biso numéro ezali wana donc adresse na pe ezali d'abord contacter numéro ya René Abir ezali wana soit boko contacter pe numéro ya Dani Bokombe soit boko contacter numéro ezali wana na chaîne bo benga pona ko intervenir na lisungi ya ndeko na biso o ya mobali et puis de deux likamba ko kamwa azali chrétien ebele ya ba église o etondi awa wana kati ya Kinshasa to pe na kati ya Congo po bomona dimension ke ba chrétien balingani nanu te ba grand pasteur ba grand homme de Dieu bazali o ba enkesiaka ba offrande mais tant bozozwa ba offrande ezali pona œuvre de l'Éternel ezali pona sunga église dans Nzambe ezali corps ya mutu nzoto ya mutu basali na Nzambe to telema et puis ndeko o ya mobali bozali komona na image azali kaka simple mutu te mais c'est un prophète aussi de la part de l'Éternel. Bandeko na ngai to telema to soutenir ndeko oyoyo to tika ete ya kufa parce que situation na ndenge bozali komona ye wana azali kolia te azomela te abetaka des fois ba 4-5 jours eli koloba te ke biloko kolia ezangi mais biloko kolia ezali mais traitement pansement na ye pona kosala ngwe kutaka grave bandeko ya mitema malamu to telema to sunga ndeko na biso mobali s'il s'agit même que azwa billet ya avion nzamba yebi ndenge nini na kopambola. Et puis eza na pamba te pourquoi nzamba teta monsieur pota la vidéo oyo solution peut-être ko taper na nzela non peut-être oza pe bloquer na eloko mo quelque part mais il faut qu'on sala quelque chose pour nzambe pe afongolelo pe quelque part ndeko nanga s'il vous plaît nga nazoka mo pe bandeko muso ba fondation bandeko mususu pe ba ONG mutu azali malade kana ye ezosenga biloko kolia te kaya mutu oyo ndeko na biso chakal ezosenga biloko kolia te kana ye ezosenga nde intervention il faut akota ba hôpital ya danger balandele basala ba opération oyo ekoki kopesa solution pona vie na ye mais mutu azobela ole bozwa ebo ramener na hôpital to luka ba moyeni to koko sala mais nazoka mwa batu bazoyela e biloko kolia ekoleka ndenge nini zolo ezobimisa mupepete ndeko azope mabiana respiration ya bien te
botala ka bino mono na ba image botala ndenge mutu adimine association des albinos ya Mons association des albinos ya Mons botala ka ya ndeko na biso ya mobali association des albinos congolais association des albinos botelema nebi ke balbinos pe belé pe bazali bozala na amour ya ndeko na bino. Ce n'est pas avec fierté nde to sala ba vidéo boye. C'est un chrétien en même temps. Ba chrétien boza wapi. Où est l'amour de Christ? O bolobara na biso na ba télé linga ndeko na yo ndenge yo moko milingaka. Mais bino ba pasteur ango ba sali na nzamba ngo bozo lala na ba climatiseur bozo pema na ba nini mais tala frère na bino chrétien ndenga tala ta frère na bino chrétien zali. Mais après boko télé na ba écran bozali wana mbangu pona ba polémique ya ba wera ba jibe ba fali mais bosala pe ndeko na bino zobela ti. Basali na nzambe boza wana pona koleka ko lancer message à campagne message à contribution au pasteur alinga ton église mais votre frère chrétien est en train de mourir. Votre frère chrétien est en train de mourir. Votre frère chrétien mais ce qui est dans la religion au bâté à kabolingo loko la christianisme n'habite mais où est l'amour des chrétiens envers votre frère? Regardez notre frère chrétien situation au azanango c'est-à-dire kaza ko polalis au kutu de botala kabinomo botala kaka botala vraiment koloba trop zalité. Si c'est vrai ba chrétien tozalara vraiment na amour pe na unité parce que tozali corps de Christ ce qui le kolomo reçu passi veut dire que nous autres mobimande du problème totelema nenge totelema kapona situation ya mboka na biso Congo. Oh Congo eloko so marché te totelemi to sali marche mais totelema pe pona kaya ndeko na biso aza malade. On ne sait pas ce que Dieu a prévu pour demain. Totelema to soutenir ndeko oyoyo azali na situation moko trop difficile yangwana ba ndeko na biso o bozali kolanda botika na bino kotinda biloko akolia botika kotindelela ba carton ya quiz boti mutazo bela botindele ba carton ya quiz balinza nzamiliki akomela ngondenge nini azala besoin de traitement et puis ndenge na moneli ndeko ezo senga faux transfert il faut ba expert o ba yebi longi ba yebi nzoto balandelela association des albinos. Veut dire que maman Denise Nyakeru Tshisekedi talela biso ka ndeko na biso mobali na yebi nanga ke ba priorité zale belé na katsa mboka mais total la ka ndeko na biso ya mobali nebi ke ba priorité zale belé premier ministre na biso Koti Sika ministre na biso ya makambu etali ba makambu vraiment na yebi te ba ministre de Dieu ba sali na nzambe nebi ke ba priorité zale belé na ba vie na bino mais quand même to meka un peu ko intervenir na situation o ndeko na biso a mobali azali ndeko ko souffrir makasi et puis ce que j'ai aimé aza sous prophète kande bozo mone wana il a des oracles ana onction et loko na sepeli na ngona maleba ndeko mobali pendant que to banda ko solola na ye alobi ke nzamba zoloba na ye ke akovivre yangwana moni no senga na batutu to profiter na temps to profiter na grâce oyo to profiter na temps to profiter na grâce oyo toya le Seigneur a besoin toya to monana to profiter na grâce oyo c'est un serviteur de Dieu c'est un prophète alobaka de la part de l'Éternel. Et puis l'on ne se plaint pas frère Nabiso total en image. Alors balobi, l'Éternel lui a dit que à quoi abandonner à ta mouquette. Et l'on ne se plaint pas frère. Malgré que l'ongezo pola, bande konangai s'il vous plaît. Et l'onge frère Nabiso kande botal en image. Donc partout ana eza foularte. Donc eza que ezo pola. Malgré que l'onge moutezo pola, oh Seigneur. Mais au moins, on peut croire que ton Zamba a quelque chose pour la vie.
ya mwana moni na oloba na ndeko moko talanga s'il vous plaît nebi ke ba priorité na vie na eza makambo mususu soto obi to zonga ta musu na katsa ba makomi o mona ke ba Pierre banani ba abandona ba misalo ba bandako osala po balanda non Jésus c'est-à-dire que oza la priorité misala o bandaki ko nourrir basi na bango bana na bango des fois ko futa ba loyer mais ba abandona ki yango nanu ba ye balandi na nzela nzambe mututu oya ko contribuer pour na solution pour na guérison ya ndeko na biso mobali oyo azwa ba traitement na yendenge sengeleli nzamba ko rendre kombo na e grand mututu oya ko contribuer atanga pere na biritinde no sala boye ezali pe façon na nga pe ya ko contribuer na ebi ke nzambe akopambolanga na ebi ke nzamba ko sala bande ko ba association ba ONG to arrêter na nous komemela ebiloko kolia ndeko azala besoin de soutien ndeko azala besoin de traitement kolinga te kanda nzambe za likolo na yo muto otala video oyo kolinga te parce que c'est pas en fait tant nzamba tsota la vidéo oyo c'est-à-dire que nzamba moni déjà yebi déjà na ebelete na mukenyo soko zala nango bo série qui manda la belle d'Achour Willy Mouché Nicolas Mboka Paola Schengen Kilo à Londres Boss Aimé de Letine et Jadani Bokombe Tsunami Marlène Kassanga communauté ya ba journaliste ba organisation surtout ya ba journaliste ya ba tutu na monde totelema to sauver vie ya ndeko na biso oyoyo. Merci beaucoup na maman na biso Dani Bokombe Tsunami na bolingo za nango pona oyo sali déjà mukie. Mais ezo senga la bandeko mususu pe ba intervenir pour na guérison ndeko yo. Ba chrétien ba lingika koloba trop bolingo. Mais bolingo ngo eza wapi? Ndeko chrétien azo souffrir azo kufa elongi ezo pola botalaka na image elongio ezo pola. Nebi sabino to alaki wana solo zo kokate. Mais nzamba zo tchaye toujours en vie. Ah mon frère, tika na bisayo ndeko nanga. Esala nga pasi na motema. Ponga rena birita musuna na possibilité te. Mais soki nalaki na possibilité ndenge batu mususu bazalaka nango. J'allais intervenir. Soki esenga même italio kende. Ozo baswe na osalango. Non seulement parce que toi no makila moko te, toi no famille moko te, mais soki na na mbongo nanga na osepela na mizata $100,000. $100,000 bandeko ebele bazwa mise awa pona a postuler na élection pour intérêt à vie na ye mais pour intérêt sur la vie humaine parce que dans la vie on ne sait jamais demain. On ne sait jamais demain. Ndeko tozo la vidéo ko kanga mutema na ote. Nebi kenga rena birina nga muto bo qualifier bozwa na bandenge. Nebi ke bele ba ko traiter ba ko interpréter na bandenge na bango. Mais tant on a simbami na motema nanga pona koloba marambu oyoyo veut dire que ezali nzambe na kolobelela yango parce que musala na nzambe ezali musalo nga rena biri na bengameli musalo nga rena biri na botameli veut dire que tokolobelela yango to telema to sunga ndeko na biso numéro ya contact ezali wana bobengi na numéro veut dire que na kotia wana ba numéro ezali wana bobengi. Comme ça, tu es arrivé. Mais Moutou vraiment azali au centre. Ezali maman nabiso Dani Bokombe Tsunami. Ozali partout dans le monde. On est États-Unis. Ozali na France. Ozali wapi. Numéro ya Dani Bokombe ezali wana. To bengaye to soutenir nyoso boko pesa ye et kokoma ana Kishasa pour être to ba ko sunga ndeko na biso. Oyo pe amoni ke no to koki ko salela ndeko na biso oyoyo. Passeport ya mbangu ba kei ba sali ba déclaration na hôpital ba marambutu ndeko akende ko zwa ba soin ndeko akomi déjà na pasi. Toluka ba problème te pe ba complication belete na vie na sirke ba te bele ba koloba ke onote na yebite soki akende ko zwa la maladie na wapi après ngana ko contribuer te
eza question te ke oyeba soki ke azoli maladi yango wapi ya lokola otuna nzambe olobi ko opambolanga lipamboli yango eya na bamécanisme nini so nzambe banda ko explique yo na kochelo Flori na kochelo Albert so bimi bena okutani na Flori non. Le problème n'est pas de là où la maladie vient, mais le problème est qu'il reçoit premièrement la guérison. N'habitez surtout se comprendre. Bande konanga tozala na bolingo to kanga mutema te to contacter to telema pona lisungi ya ndeko frère na biso quant à moi René Abiri to kutani na biso mbala esima merci beaucoup à Cornelia Douci Givenchy batutu mama Mimi Mujeka mama na Chris Kalanda bo telema pona kaya soutien ndeko na biso sénateur Bertin Mapaka bandeko na biso ba association minene ya ba albinos ya monde bo telema boya to intervenir pona ko pesa ndeko na biso oyo vie ponga René Abiri nde nazalia na après ya ko pesa makila na pesi makila po ba opération ba ko sala wane ko senga ba makila nazali nanga pra ko pesa makila nanga bande ko tout totelema s'il vous plaît et ça là vraiment kitoko makasi merci na mututu alandi vidéo oyo ticket nzambe apambola biso. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.